créé comme on a télé 50. Yo mto créé télé 50. Oui oui, conception nanga moko. Eza ya katumba moi kete. Et banda bon. Zela. Bon ka katumba la place. Katumba banda wat. Nazala biloko zela. C'est biloko. Comme ça les infractions. On est allé ba Monsieur Jean-Marie Kassamba. Le journaliste n'a pas d'amis en plein plateau. Ah oui, donc tikato ça msala parce que comme ça les infractions mais koyoka yo tango lobi quelque part, o lobi oyeba na Joseph Kabila malamu. Oza mutoyo, oza Joséphine, c'est-à-dire koti na kati ya koti. Wana ndekonanga. Joseph Kabila azande konanga oya makila kobali sama kamute kobali sama kamute ko bambelo ko na Philippe na bambite ozolu ko seso wana eza ya communicateur tango Fayulu akoma président ko ba pe Fayulu je connais comment les gens fonctionnent mutu kabe kamongata azamu kontomboluta aza mbujuma ita Kabila pe mbujuma ita tembe Kabila muluba ya sangalu bango Kabila muluba oui banda journée toujours mais justement juste la question yango nde nazo côté la question nangeza ki wana Batwe belé balakisi yango na mikanda nous avons de reportages ya Mindele et belé basala sur famille à Joseph Kabila na Joseph Kabila hemoko na nyonso bango balobi 90% ya bato bakotatu la ke Kabila n'est pas congolais c'est un rwandais tolanda qui récemment dans l'Assemblée nationale ndeko na ye d'abord o babenga kazali pasa na ye dada Jeannette pona bato mususu d'abord azakali pasa te parce que babotama bisike keseni. Jamais beaucoup de passe à maman botia un mois après zemetikal na ketaki au bota place mususu. Les loba congolais bazotala yo. Kabila est un Rwandais ou c'est un Congolais? Tikana totola. Bimisa ba plan. Na lingi pour la première fois. Bimisa ba plan. Oyebinga ta on a na poto. Autant que c'est ce que nos camarades nanga za ko et pas nanga. Na Télé Sud, na la fréquence Paris Pluriel. Moi je travaillais à la Société Générale à l'époque. Azulu Banangai. Moi na mai. Mutunanga tobenga mon petit là même la manière de marcher Tala Jeannette Kabila même l'éthique faux jumelle nani Lukuta papa Lukuta moi je connais cette famille par est-ce que ça rappelle il passe à solo bien sûr même nani ma passe ba bota mina lié de naissance mais papa yo nazali papa tata ma passe nga soko moni mbuina nga na kangu na ngai tala kangu ndenga zaka minga Christy Mens oluba baza ma pasete très bien na lobinde boyi botika makambo yo kokosa bolobi wa Kabila Rwandais bola kisanga nanu village ya Kabila na Rwanda bato bele baloba Kabila Rwandais mais tomone ba mususu bagenda ko sala ba fête na Rwanda tomone ba mususu na ndako na boite oya suki na lobi susu boyo kata na internet ngala ko kata na internet te bo kata na internet offense te na lobi boyo la plupart des gens au bazo makamba ki rwandais yango bazo la ba affaire na ba rwandais na mona ka ndeko na nga mwana mukuna Yezu mwana mukuna Yezu biye obro ba suki avec Pascal Mukuna Ozaki membre ya cabinet ya plutôt membre ya campagne ya nani non mais areni yango na kicho evandia ngai moko ngai mutusute nga moko na sana y plus de 5 réunions ye avec Pascal Mukuna oui monsieur à la table blanc na image na télé 50 awa na chapiteau na grand hôtel blanc plus de 5 aye